Les amis TV abisso mokoe. 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 Le banda boni, yo fina les amis c'est cha kitoko. Les ana image à qualité, image zanga likwanza. Le banda boni, yo fina les amis c'est cha kitoko. Les ana image à qualité, image zanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Excellentes conditions télévisées, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Les Amis TV. Composez www.lesamitv.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Aujourd'hui, je suis avec Seda. Donc l'homme de Yamado, moi je l'appelle l'homme de Toyo. On va essayer un peu de débattre avec lui. Là je vois déjà un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Dimitri Bongan, à la réalisation. Là je vois déjà mon boss, Papi, mon compte de dédicace à toi. Et encore bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux et amoureuses de Les Amis TV. Je suis avec Seda. Bonjour Seda. Ouais, bonjour et puis bonjour à la fanatique, tout va bien à Bisso. Na ba balingi na bango biso te to pe bango ba bonjour surtout ça toujours pour na bango biso to lingi bango trop quoi. Na o balinga bien to pe so mbote. Ba bonjour na bango, ba bon week-end et puis la bonne fête ba Saint-Valentin. La bonne fête ça ba Saint-Valentin na bango. Tout ça na fête ça va mourir. On a fait ça va mourir na ba mourir bani donc voilà quoi ba bonne fête ça ba Saint-Valentin pas ba tenir so donc c'est d'accord pour eux mais c'est biloko loko vraiment la lingi bien trop quoi. Bo fêter na bolingo ya kitoko bolingo nzamba atika ki na mokili tango. Atindaki Seigneur Jésus-Christ mokitani waye papa les jours en soro bimara betamo batur les jours on peut vraiment veut dire respecter quoi vanda vraiment na palin joie soin à maman quoi donc sûrement sur la basanti na malamba les jours papa les jours on la salango parce que là ça bolimo pas maman pouvez maman combien oyo lingaka maman pe les jours on tia papa l'aise quoi babloro pimelaka papa wana les jours on peut na salango pour na ina facilité et vous allez bien vous avez fait des amoureux donc bonne fête de la part à Cédaïma Pessimo déjà. Toti quand cheminé 2018, Toti 2019, pourquoi c'est normal? Très normal, il m'a normal, carré. Donc par la grâce de Dieu, quoi. Surtout que vous voulez tout travailler dans Bicho lentement et puis trop doucement, quoi. Donc, non, on a un ranking, on a toujours bolingo. Donc, on a linga bolingo trop. Donc, il va toujours na bolingo parce que mon kilo est à bichoter, quoi. Donc il les amboga na bisoté donc il faut le retourner amboga no quelque part pour voir na kina un jour plus tard donc voilà quoi so dozi va trop bien na mukilo zo bulozo siama na mukilio danger grave o bule que no yoza danger donc yo okufate les jours okufa ndo comprendre oyo romona o comprendre que non derrière na sala ki na mukili fallait pas na sala ngo taona yo okuta place na kei donc voilà quoi sans plaisir yo mo dans caisser dans l'équipe Anzela et belé aujourd'hui pas vendre ici mouvement naé. Tu vas dire que tu as noté parce que tu as travaillé. Depuis que tu as travaillé, tu n'as pas même un mois. Tu as 3 semaines ou 4 semaines tu travailles. Donc, tu as un mois et demi. Un mois et demi, ouais. Un mois et demi, je tout. Un mois en Ndambu. Donc, tu travailles un mois en Ndambu depuis que tu as travaillé. Tu as vu temps, tu travailles pour toi porter les bangos. Et là, tu as bien quoi. Donc, toi porter les bangos, tu as bien. Moi, je suis on a souvent on a télé. 2 semaines déjà, non? 2 semaines déjà, 2 semaines. Depuis Bimina Kin, et 1 semaine. Puis Bimina qui vendredi prochain. Donc vendredi, on est comme ça, 2 semaines. Depuis Bimina Kin, 1 semaine, on a 3 jours. Boy. Mais toi qui étais 2 semaines. Mais depuis Bimina, ce qu'on a mis, qui est déjà 1 mois. Donc voilà, puis on senti que non, tu vas s'abonner, tu vas toujours. Merci na bango toujours, tu vas vidéo, merci na bango. Na auto ba sala pona ngai Seda. Na za muto na pona pesa ba musique ya bien. Na za muto na pona na compléter moi muke oyo ba vie na biso ba sala.
ngape naza moi moto na ye mwana na ye pona compléter moi ba mieto na mikemiki ba ve o ba sala ki déjà mikemiki zo zanga ne pona compléter ngo vraiment ba pesa nga chance ba pesa nga confiance na bi que non décevoir bangote bilorologue eza déjà wana ba tuzo sepela ba fan ba retourna bobi si a félicité parce que yo mo zo bobi non juste un mois quand ça aura ça déjà 4 ans 2 ans non juste un mois kaka depuis na bandi ba biloko nyonso moni bilorologue ton na bimisa ki ngo chaîne nga ya YouTube ezalaki na 57 abonnés à pamba tozaki na 57 abonnés à pamba mais lelo tinde tolo boy to ki na ba 32 000 vies donc bato bazo s'abonner bato bazo tala bato pesa chance vraiment nzambaza bolingo so na bimisa ki na chaîne mo quelque part yebana déjà belingo sa makambo na mo boye ndepeli nga osalela mais na bimisa ki na chaîne nga o bato bayebi nanu te ya YouTube ezaki na 57 personnes à pamba s'abonner na chaîne mais on a tché bilorologue on a senti na moi le on a senti ba 30 000 vies ba 32 000 vies plutôt donc ça la grand bien on a que non musique que nous ça là vraiment naza pe na ba pesa nga chance vraiment ba lembate ba pesa nga chance wana na même la bonka musique bien ezanga polémique musique au finga te musique ezara œuvre na miso ya bato comment la stabilité au quand c'est comme si à la radio na wenge na ba déjà bien avant na boudia que ça longwe ba ba épauler plus tard non où ezara ba savoir au déjà na ndako lota plus tard un jour nous appelé responsable na makambo na ngai moni toza mibali tango alamuka ka amitié ba fort ya ki mobali cité naï ni on a rosa la plus tard pour garder nga donc voilà quoi ils ndambo on a joué na bokesa na tambola kina on a joué pas maestro Fabregas le maître ba mbote belé place azali donc ya ngonde ce qu'on a zo kotisa ngo bato na zana bango poto pesa bato pa boulot ya bien so tu t'es pas mis ces bébés ça va longuement créer l'eau qu'on a eu bon on a peut-être bah ouais là moi bilo koto et moi ben compréhension moi ils allaient il dit ça la masse d'azara toujours reconnaissant à travers source de provenance na yo to bengi maestro fa non ngana boaki na kokabwa ko sangana na bato ngana salelo na ngai moko na ba groupe d'accompagnement na bato zo accompagner nga quoi ba kabana eza bato basangana ka so ki po moni bato bakabani basangani c'est que bolingo e manqué c'est que manquement ya bolingo manquement ya amour donc to bosangani bosalelo mo lisanga boza jalousie bozala mutema mabe na muninga te botongana te po yango ndente panzaka botala chemin o bozosala nzamba ocha bino loboko donc malgré le longo otika ma trop mais à chaque fois critique à maïs aux raté de farouk na banze muna yo na oki apena wa ngai nde na boyenga na tika troute oneza parler na biso ndo zo ba trouve zo sanga motema pasi trop kotika la kuna tengo les anda kuna ngai na linga tele na vandi be na mona na parler na ngai banini donc bato balo ba mamba trop non jamais wana za maestro ya créer rabatu ndenga créer ka ngai ici daza pe na capacité créer pe bato musu na groupe wana voilà non moni wana za mamba Saint Esprit moni tonto zaki na groupe to zaki bani belé quoi mais ceux qui perd apesi biso ba damas to damenga na ndo olia bien na ndo boyela mbana ngetaché vedi na ndo boka bien na ndo sa ba succès. Donc les voilà nazaki na ba sagesse na ndo boaki la nazaki na discipline na travail na ndo ya répétition avant na ndai kosambela nazaki jaloux na mutu te nazaki mutema na nga pembe mayeso tango ndo loba matu na nga ndo fonga mapona ka nini o papa zoloba noka mabeza wapi pona bongisa noka bulamu zala kapi pona séjour wana donc voilà quoi ngala linga mabete sika na uti ezala wana ezanda kuna biso eza parler na biso des fêtes gros amati libulo zolo banga na monyango te toto miselo na biso to bina boye mikolo et ça la makambo na ngomo be donc voilà quoi wana eza parler na ngai ba mourir à bonne musique ba auto consommer biloko loko c'est ça biloko eza mélange ya biloko on a betaki quelque part on a bengo biloko loko na boaki ba yamado na boaki ba tengama na boaki ba ta ebele ya bagalu ba kotelema omoni eloko na tona banda ona bakiti fona banona na gloire na kiembo yamo na ekipena kolo nzambe na ngai nasengi yo biloko mibale kolo nzambe na ngai nasengi yo biloko mibale kobimela ngai yango te liboso bangunia na ngai yeye bimela ngai yango te liboso. Ah oui, là c'est da Capo Yamado. Au baki tozaki ndo ane paso baki osala ba rumba ni rumbe za style rumba mona zona mikolo eza ba rumba eza ba pa pouf no rumba ndeti rumba ya ba nouveauté mo bobenga rumbe eza ba rumbe donc eza ba ouf voilà quoi. Ah oui, là
Dans quelques jours, à la fête à Bamouré. Au bon, c'est bon, tu vas consommer à ta moi. Fête à Bamouré dans quelques jours. Vraiment, toi, là, il fallait tout bêta. Dans les 14, il fallait tout bêta dans Julie, na 3 étoiles. Sébastien. C'est né le tomba na Sébastien. Fait tout bêta na Sébastien dans Julie. Place moi qui toko ya propre na Julie wana. Tonga tu chaka banzele ofele ba père. Moi le 14 boyena na seda na tuni na lobby oh. Yangosko ngai na bandi na boro sika. To sali pas même et moi au travail. Mais tellement toko bêta te. Batutu ba ozwa temps Rolande mission o lelo na yembela ba nzembo moko ya bolingo. Po ba fêter na ngata na ba parler. Nzembo o ya côté wana nzembo o père na ngai yemba ya ngamo koti. Parce que ngamo ba mona ke nona ebimita na ko pesa ngonde nini. Là, on va souffler un peu pour faire plaisir à tous les abonnés de Les Amis TV, pour faire plaisir à tous les amoureux de la bonne musique, pour faire plaisir à tous les fans. Yemoko Seda Yamado, pour faire plaisir à toi, DNP. Aïe, ok, ouais. Formule nini yango na sala kumbata Pona joata 2 sur 10 exercice à la vela yo Nina mwana bakisa likolo ya bote na ngai Poputa na rouge à lèvres ezoko na ngoli susu Kosomba motema no Mama bandokende yo tikelanga molili nati mayei Potana le na melinga nzoto se kokondo Natikalanga ya walo kola moribon Yanga prise leki ya batamakala ntobe na oya bolo Zonga kowati Sébastien Zonga pachan de kila Bonne fête de Saint-Valentin na ba moureux nyonso na ba moureuse tout po ba linga na bolingwa solo kwa na mitema na bango cœur. Merci beaucoup. C'est ba monsera na yo yanga moteme koma fanatique ya liwa mamo ezangi tina yaya salamba moya kolongola ngai nationalité ya ba moureuse Sebananga salambango yawa kolongola malili nationalité ya mamure de sinza ebele bade bandeye mi bololo mama munwe wata Sébastien kungwata papa banala ngai kolungo kufi piaka Nazolela bazo kokangai Nazolela bazo talanga baya Appelez-moi les Suriname, 7 étoiles 7 étoiles brillants Zogoto, 7 étoiles Appelez-moi les Suriname Libala oh libala Mama oh ayaya Mabala toko balaka na Kinshasa Renato Solo Kuwata Sébastien ozalaki ebale ya l'amour na ngai bolingo ekufisa masasuni ya Shida Njabe na bateli ebembala muna na espoir yere mose kwa rada ya choke Raoul Miguel Coco Titansia La bonne fête des amoureux L'art d'être Karine Mokonzi la baronne Zela papa Zela vraiment quoi Faut que Vandi Sararumba Super baguette notre chef Chef Namiso super baguette Yewana L'art de Toré Karine Mokonzi la baronne Giga bébé noir okay. Oh, Sogalinga mona yebele kaki abadele
nanga bolingo ebandaki sukali lelo ekomi bololo yade mama nini yango bolingo yade mama munwe nini yango bolingo yade mama munwe sukali kamuna ebelaka kekamiye nanga bolingo ebandaki sukali lelo ekomi bololo yade mama munwe nini yango bolingo yade mama munwe. Cette étoile, la mano est qui va, la mano est qui va. Voilà, t'as la mano, matraque, yoka matraque. Sébastien Wanyo. Awa yozelezanga miso na nzoto yo sewite na ngai miku ekomi omonana kungwata Sebastien papa bate lisusu maloba kozala koloba na ngai ya bolingo tokokabwana te tokoboyana te tokomona ciba nkokolo tokobotama tokotonga poe na biso ya membe nzambe kasi lelo basi lutinga nzoto ye nzambe na ngai nyongo lutinga bayuma bakomi oseka bakomomona nga na basi kungwata yozelezenga miso na nzoto ye bakomi omona nga pamba bakomi otala nga pamba mibali bachangeaka te lelo bochanger Saint-Valentin bamere mpe bochanger quoi mibali bochangeaka te mibali bochangeaka te olingi oyo okeyi kuna olingi kuna olingi awa gu esili te olingi kuna mibali bochangeaka te libala o libala mama nzambe mobala nzoko balaka na Kinshasa okolinga mwasi na yo na mbongo na yo ya pasi akoyiba yo kuti kokende koliango okone pa ya bavoisin okotuna ndako akomobangalelaka babala toko balaka na Kinshasa yoga malheureuse malole yo malheureux chéri ozaka wapi kayembela mbai ozakaka wapi chéri nanga oza wapi kayembe sheteka oza wapi otitanga na kata motema nofika kotambuka pene nango pene nango barichete nyonso mokilo ekala kulutu be moko eza satisfaction ya motema nakomosenye mpona yo okotitanse yaka yo tete malheureuse malheureux appelez-moi Suriname. Elekenge kula munu wache analingaki yoyoyo ya minyo tala kozo adolo makanda. Ça c'est pour toi. Ah oui, là c'est pour applaudir à tous les amoureux et amoureuses. Bonne fête de Saint-Valentin. Oh, c'est un cadeau pour na ba amoureux, na ba amoureuse nyonso de la part ya Seda. Donc cadeau na bino ba amoureux, na ba amoureuse nyonso ya bonne musique, ba amoureux nyonso bonne fête de Saint-Valentin encore une fois. C'est la tozongi le so malgré au komiko taki tellement makasi na la sentiment de mon nom. Comment animateur chante animateur oyemba lisusu. C'est la musique maman moninga migolo ba bien kombo mo Suriname cette étoile brûlante. Animateur so bon araba yemba.
te nga so ba Suriname 7 étoiles brûlantes so pour lingo benga 7e trompette. Donc voilà. 7 étoiles d'abord pour non qui vous n'avez benga 7 étoiles les attend nzamba salaki mokili achaki 7 achaki asalaki mokili na 7e trompette yango to vivre lelo. Ba commandement 7 wana fuke ba rosela rango yango ndeta musara mokili social yango nyonso au brûler na yango ba benga 7 étoiles. Dans la selle, on a tous certaines trompettes. Ni on se tourne, on a 4, on a peine à selle là, dans la ébi. Donc voilà, mon qui les a bichotés tout ça, bah pas. So tamboli bien au monde angoya, pengolo. Et puis voilà quoi. Donc musique là, boulot nanga, l'ambiance c'est mon créneau. Donc faut na mi côté saraton, na zob la musique, na linga musique trop. Na botama musicien na kufa moyembi. Na no dai na musique, eza boulot nanga. Na linga na souffrir na konda. Na sala donc na commandé mo pour la musique nanga donc la musique mingi fort trop musique mankanga na mona soki na vandi to répéter te mankanga mingi na za biemba yemba do baso yamo sona na kata musique donc comment donc consommer déjà biloko loko donc biloko loko le prochain biloko loko eza wana na chaîne YouTube nanga Seda Kapo ba s'abonner ba tala biloko loko vraiment et ça la bien makasi ba télécharger et c'est le moment bona sala qui on pona ba fanatique toi la bonne musique mon père nanga fabrica sando ando le belo mobo les savoirs ne ment pas ando belo mobo que non on ne mélange pas les patrons et les domestiques donc voilà quoi donc nga naza domestique ya ba patron na bonne musique nga naza domestique on sait la bonga ba boulot ya bien pour na bango ba s'envoie ngo quoi donc voilà nga non ça va ça naza mona musala na bango année prochaine ba c'est longa année oti ba avril ba mai ba je déjà sur l'eau mususu yana générique rumba nazo boa no biloko moko dans nazo ba tena ba générique to rumba to style mo to afro trap to afro beat dans nazo tala nano na tala des terrains ko zale là soit na robo yo préféré na boa rumba ndo be yango yo mo rumbe donc to tala ne mambo zo senga so senga na boa rumbe na boa la bango rumba moko donc mais to tala ne mambo zo senga taka na zana ba doli na ba orli shudola nazana ba tini lutumba donc nazana ba bobo japonais toujours à côté de Seda Kapo nazana ba petit na gradi shikito toujours à côté de Seda Kapo nazapena masanga kala satellite yanta. Ah oui, pour laisser la place à Seda Kapo nous sommes avec aux yeux en pleine répétition police tout tico ça la moussane normalement bien ceux qui moi ma programme les ana ba fan na yo. Bon, pour mes arts, tu travailles, tu es toujours en plein boulot, tu travailles. Obi? Vous recruter. Non, recruter quoi? Maintenant, on a le bien, on est cranté. Pour nous, on a déjà travaillé déjà très bien. Si tu as un moment, tu as déjà bon tu pousses les années. Donc voilà, tout quand on a après battu nous subaya, tout va ninde tout ça. Bon, mais mouvement on les a battu nous sur. Tu vas besoin soutenir mouvement, pas pour ça n'a pas soutenir. C'est d'accord pour eux, mais c'est Suriname, mais c'est Bilorolo, on a pour ça n'a pas numéro on a vu ça plus 243 89 68 72 524 plus 243 89 68 72 524 on a beau sentiment ça na clavier de Dallas c'est d'accord pour mutuno yo ba Yannick Makangela ba venanga titulu vol Trocadéro père ba DJ KM na beau sanité boss qui a boss Tony qui a la ninga bangola héritier vraiment congolaise casque toné tomoto pamba venanga Adrien Mukiadi plus que boss na beau sanité grand joueur Jonathan Bolingi Merekani des fois et puis na beau sanité venanga un grand joueur aussi l'international Chancel Mbemba de midi. Merci beaucoup mon vieux. Puis nous avons les sous-soutés Junior Kabananga au Kocha Junior Kabananga. Donc des fois tu quoi. Nous avons Joël Mbumba et Joël Mbambi et puis Joël Mouya. Et puis nous avons Yves Gatti les millionnaires. Des fois tu star au podium alobaka star au podium Yves Gatti le millionnaire. Kuna mtu guitariste na star. Est-ce que tu as bwana Toyo mais ce que courant qui est mais problème ça te to que non ga bongo
toyo kende kona tata kuchu soki yosanga ba toyo kende kona tata ntiba ale toyo ba toyo ale toyo ba toyo ba toyo ale toyo tomata mata toyo Ah oui, là c'est Seda, moi je l'appelle l'homme des teurs. C'était pour faire plaisir à tous les amoureux de la bonne musique. Et quant à moi, je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Dimitri Bongania. Et pourquoi pas un grand merci à celui que j'appelle Prince Yaoli, l'homme de Versace. Et pourquoi pas à toi, Diane Pépis de 144. Et pourquoi pas MK, là je vois boutique d'habillement mix. Et pourquoi pas Papi Monkoto. Un grand merci à vous. Quant à moi, Miska Gracila, je vous dis, restez branchés, abonnez-vous massivement. On se retrouve à notre numéro. Au revoir. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que komelinga? Wapi ne les amis? Deux micros à la fois. Hein? Ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga kabo yeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga kabo yoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi ni par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Hein? Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bouaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela kama makambo epele wana. Musapi yo kocha na lisu pona ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta mission okoyeba ko bosa na ngonga te. Eko bisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wala. C'est-à-dire okomila yo OK c'est que okomi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit yo les amis TV. Et yokinga, abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui ont s'abonné, n'a pas single pas Nzambe, à s'abonner peut finir une boucle de bokonji à Lola. Mais ceux qui ont s'abonné, Nzambe, n'a single yo. Attends, quand le Lola, 10 jours de l'ifelo. Yoga moto nege tumbaka. Moto je me tumbane de boko. Yoga nenge chouak. Je vais tumba yo na kati, njoto mubimba. O yoga soma nyoso na po o s'abonner qui te la carte les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV, I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is chaîne kitoko lilo. I choose chaîne kutorio. I love you. I love you papi. I love you Mokoto. I love you papi. Les amis TV. Bon s'abonner.